pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko na nga koya kolala kolamuka na makambo koya kolala kolamuka na badossier koya kolala kolamuka na basituation bacirconstance bamakambo na ndenge poko ya kosakana teo. La famille lelo toyebi bino comédienne na biso na kombo ya Mimi Kabongo na bandi ebela bato biso nyonso toyebi Mimi Kabongo ebele basepelaka mpe na Mimi Kabongo ebele mpe balingaka Mimi Kabongo kande boyebi aza moko ya bacomédienne na biso oyo basepelisaka biso oyo basekisaka biso oyo balongolaka biso mpe bastress ya mosusu eza na mwa stress moko boye otali na batéâtre mwa stress wana elongwe ose sentir mpenza bien bato neti Mimi Kabongo baza parmi bato oyo balongolaka biso bastress mpenza ya makasi. Lelo toye kande boyebi nga nayaka toujours soki dossier ezali nayaka toujours soki makambo ezali nayaka toujours soki ya koloba mpe ezali nayaka ka te ke non parce que bato bazoyanga mpe fo naya nga nayaka soki namoni te awa dossier ezali awa situation ezali awa mpenza circonstance ezali nde bomona nga nakoya mpenza na lombangu. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, chers bouchous, salut, chers abonnés, salut, chers connaisseurs, salut surtout na bani nyonso ya Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. De mon côté, en tout cas, la famille, je vais très bien. Naza moi occupé yango bomona mwa mungongo ezobima moi ya CC ya la famille lelo na yebi bino dossier pe affaire ya Mimi Kabongo kande na lobaki na ebandeli biso nyonso toyebi Mimi biso nyonso tosepelaka na mosala Mimi asalaka na mboka na biso nyonso tokumisaka Mimi Kabongo biso nyonso tosepelaka na ye makasi lelo na ye parce que dossier ezali ya Mimi lelo na ye parce que makambo ezali parce que ya pasi ezali avant na kokota penza na mozindo ya dossier oyo ekozala mwa malamu na ya nani kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya ba analyse chaîne moko ya ba information somo nsenga na bino s'abonner massivement. Tango bozo s'abonnaka bongo kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoiline Inès TV ya bandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Toyebi que vous informer c'est notre devoir kande na yebisaka bino pe de votre côté kolandaka biso eza pe devoir na bino. Bolinga te bolandaka pe biso po ko informer bino kolandaka pe biso plutôt eza devoir na bino. Kande na uti koloba awa na ye na dossier pe affaire ya Mimi Kabongo la famille na ye pe na makambo ya Mimi Kabongo esali nga pasi pe mawa esali pe bato mosusu pasi pe mawa yango tolobaki ke ekozala bien toya kobetela ngo lisolo ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom Biachara c'est la
qualité. Ah, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Ah, numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin o osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara, bisika masolo ya kitoko. Makambo bien pe makambo ya kitoko na Lubumbashi pona bandeko na biso mosusu. Kande na lobakango chaque jour. Oza na mariage, ozo organiser, oza na besoin mituka ya kolouer, benga Gersh Biashara. Oza na besoin osomba mutuka na yo, benga ka Gersh Biashara bandeko nanga. Kuna business ya kitoko pe ya malamu ezali. Voilà. Toko tala mozindo na biso ya Mimika Bongo. Mimika Bongo, biso nyonso toyebi ye abandaki ko jouer partout. Tomona ye epai ya Sila abandaki ko jouer. Tomona ye epai ya Belvi abandaki ko jouer. Et à un moment donné, tomonaki na ba interview Mimika Bongo abandaki ko invité na ba interview na ba plateau ya bateau. Mais par sa façon de répondre, ebandaki kolakisa mingi ke ye Mimika Bongo akomaki mingi na côté ya Sila ke ya Belvi. Akomaki mingi kolobela kaka Sila mbolamu. Bien ki akolobela pe Belvi, mais abandaki kolobela Sila makasi. Et du coup, toyaki komona Mimika Bongo ayaki s'attacher kaka na SB. La famille Libota Tilelo, depuis ce que tokoloba, depuis presque na katikati ya 2024, tomona ye lisusu ko jouer na famille Libota te, akoma kaka na SB. Alors, eza na ba révélation oyo Mimika Bongo plutôt ayaki kobimisa o na bandi ebela batu bakolinga pe bakopréférer baya koyoka Mimika Bongo alobi nini. Nazotiela bino quelques audios boyoka nanu ba makambo ya Mimika Bongo, makambo auti kobimisa na boyi ezala te ke na mama etwali mutu alobaki, mama etwali mutu asalaki, parce que communauté na biso eza communauté moko eyaka kobamba biso wa makambo oyo totikala koloba te, eyaka kopesa biso wa makambo oyo biso moko de notre côté totikala ta kobimisa te. Communauté na biso epesaka biso wa matière ya bongo. Alors ekozala bien tolanda nanu message ya Mimika Bongo, toyoka ye nanu makambo azoloba. Ngai ya bino na ozonga mwa nsima mpona koleka kocontinue analyse na biso kaka ndenge tozocontinue nango. Tolanda.
Il y a biso le passé et commis problème. Il y a biso le passé et commis problème. Mozo tagenga, bozangi singa kimia, odenga na msibino oh wana fantôme, oh denga non. Non, 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 non. Hein? Mais c'est Jésus qui gagne. La mamounion se doit dans Zambé Moutao gagner, j'ai terminé. Naza kutu malade nde na vous santé zo déranger n'a pas possible. Il y a biso le passé et commis problème. Il y a biso le passé et commis problème.
bozotagenga bozangisinga kimia odirenga na yebisi bino oh wana fantôme oh denga non 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 hein mais c'est Jésus qui gagne na mamu nyonso toyeda nzambe moto aoganye jetami naza kutu maladi nde na boye santé ezodérange nga pas possible nabandi biso nyonso toti kolanda minika bongo toti koyoka ye eloko nga na koya kobatisa eza kake soki lelo théâtre na biso ya mboka na biso ekomi kokufa c'est parce que bacomédien na bacomédienne bango moko baza bato moko ya keto bango moko balingi bapona parti nini na kojoue parti nini na kojoue te soki peut-être epai ya motu kengani babengisi ye te asali ennemi na motu kengandi soki koto oyo bazobengisa ye te akokomprendre te ke rôle na ngai eza te mbala moko et surtout na communauté na biso eza communauté moko ya songisongi bacomédien baza na songisongi ya makasi ka ndenge boyokaki baaudio ya Vini ebimaki Vini wana baaudio ebimaki abandi oyokela Dacosta jalousie pourquoi parce que Dacosta ajouaka na SB ajouaka mpe na famille Libota ye ayebi te bisika Mams na Belvi na Dacosta babanda mais ye aye kokota théâtre sika alingi déjà mbala moko abanda kojoue na bakote nyonso soki olingi obanda kojoue na bakote nyonso c'est trop simple okoki kosala ka pa na yo kaka naza na besoin de wa Mams Mams nazalaka mpe na besoin na jouer kuna nazalaka problème na yo te naza na nga acteur indépendant nazwaka na nga partout mais pourquoi kaka ojouaki pas ya Mams oza na posa ojouer pas ya Belvi il faut olukaka ocréer moi problème moko songolo pakata ocréer pa mwa likambo moko boye songolo pakata oyo koya kobetisa baninga mito ça n'a pas de sens kande na utaki koloba la plupart ya bato oyo baza la base ya koswana ya bacomédien na biso bango moko bacomédien baza à la base ya makasi ya koswanisa ya kobetisa bato mito ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara
Tokos Gers Biashara, c'est la qualité. Gers Biashara, bisika masolo ya kitoko.